Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Vous bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, toujours ça la vlog, on a plutôt passé journée où on a bien ensemble. Donc le que nous sala, nous avons bandé na mikila. Nous avons mikila, nous avons quelques mikila où nous avons en Afrique. Nous avons vraiment mukié, mais nous avons sala au kaka. Ok ma belle, comme mon nid, on a nettoyé mes kila na rai, comme on avait vraiment mon kiza, quand on a été collé à ma câble pour un jour mon corps, net mes kila au, et cause on a qu'un jour mon corps, pour moi j'allais à mes kila belé, aime pas linga mes kila, bah depuis balinga mes kila, donc jour mon corps s'il et mes kila la, ils ont comme tamula na moto pour que elemba, a wish que nazaki na ngomi balé, mais nazana ngoka kamoko. Anyway, na kocha d'abord aux ezali céleri et na kocha aux ezali matungulu nanga kombo moni déjà na kati yango et na kocha aux ezali aïe au kocha pe aïe ya fresh mais na sela nanga oyo na kuma nango linga mingi aïe o parce que ça facile pour bloquer ça les ébélés. Donc voilà, na chi aïe et na kocha aux ezali tangawizi aussi comme ça là comme vous en avez pour finir tangawizi na bisundambu. C'est bon. Et na kocha aux ezali feuille d'oreiller. Na kocha feuille nanga moko parce que c'est amené dans sokolango. Tu fais nanga moko. Et là na koya ko râper aux ezali muscade. Franchement muscade à poussière parce que muscade nanga poussière esili. Na comme kamina muscade mboma donc faut pas na sumba ba assaisonnement. Mais colo non bimate parce que tant que aime ça zo ya ba magasin et kangi et na comme déjà fatigué donc voilà. Bah anyway, là on a râpé muscade comme ça, c'est bon. Yeah. Na aussi bouillon ya onga ya poulet. Le code jeune a celle qui on a poulet et etikali donc c'est ça qui n'a pas salé lango qui etikala pour na longtemps na linga kate. Donc so lingo tu na bouillon ya jumbo et lo comme sousou ya viande et na problème té. Mais nga na osale la oyo ndambo oyo etikala kingai. Ezapino ebele na kati na ochanyo sauté et na kochia oyo ezali paprika toche paprika aussi ndambo après na kobakisa oyo ezali mai na chimai et na kobecha bloko na ngasi koyo na réchaud comme vous moni na ocho na réchaud na ngasuka parce que kilisa bientôt akolamuka et na kobakisa mwa mungwa comme vous moni kinacheka ya bouillon na ngamoko na chimwa mungwa mukie ebelete na otika ngo d'abord etoka et tout comme vous voyez que les a vraiment makasi faut mikile na biso elemba donc mikile on s'en vraiment simple maintenant qui n'a pas ça coller mikile na loso na madeso miki ba benga ngombwengi na ngina sala mbwengi na parce que mbwengi umela na ngotele na sala mbwengi na mafuta mbila vraiment simple ndina ngina lia bongo donc em ça singa ki mikila ngina bakso na mbwengi mais pundu pe eza na congélateur faut kuna bimisa ngo pona ems mais ngana olia na ngombwengi na loso donc voilà dans ça dans système à Congo mais biloko na comme ça c'est bon na ko finika ngo et na ko tika ngo vraiment faut mikila na biso elemba. Voilà na tie ma dessinama quand on va mbwengi malheureusement ezalaki seulement moutier na chassé mais tellement que qui peut sur lion on lamba on kabo pour bimate na ken chef ko bakisa anyway na tie mbwengi na moto et eloko na kosala na chassema matungulu na kati matungulu nanga et na kocha oza mungwa et na kocha pe o ezali feuille d'oreiller na kocha feuille nanga moko comme ça et adorer seulement et na kocha mafuta mbila nanga o ndambu
nalinga mbwengi pe mingi surtout boye na kosa nango nasala ngo bo mingi na mbala rouge na lambi yango ensemble na mbala rouge ezala vraiment kitoko te na lamba okana mafuta mbila mais ezalaka vraiment na goût mbwengi oyo ezalaka na goût na sabino chasser nango na bato peut-être na balamba yango te chasser nango c'est comme ça et yaka comme ça onga na sombaka donc je na lamba ki comme na betikala ka ndambu comme ça c'est ça que na ça na nzungu nanga mukie pour no ki vraiment pour ça nango donc comme ça ezala nango pe quick na kolemba na kotika yango etoka comme ça na baksa na mbongi na ngapo na sikoyo ezate OK mabe wana mikila na ngelembaki et na tiango na gris na nga comme moni na kalingi yango mwanda mbu comme ça na kalingi yango teke kauki mais ezuka mwa couleur wana et na kozongo sona nzungu nango na nzungu o fona sel la sauce OK voilà wana na tie mafuta na nga on sel la sauce na mikila et là mikila na nga na zongo sona nzungu nango et wana na ocha matungulu et na kocha oeza ndembi nanga comme d'habitude et na congélateur c'est ça que va bon et na kocha tomate nanga ya fraîche o na niki yango na mix pepper ya jaune donc c'est ça donc tomate na saleli tomate moko na ndambu yango etikali mpona ngi teke ezala soupe bloqué donc voilà et nasaleli moko na ndambu et nasaleli katikati ya mix pepper ya jaune donc nakotia yango awa soki olingi okosalela no tomate nyonso olingi mais moi nalingaki ke ezala na tomate oyo ya fraîche mpo nalingi te ke sauce nanga ezala sauce bloqué donc voilà donc ma dessus nanga ebimi comme ça tout au fini yango bomoni bino moko eza vraiment ya kolemba donc voilà wana tomate nango esangani très bien donc comme bomoni tomate nango esangani très bien donc c'est bon ce qu'on a coché on a nzungu nanga mikila Kelly c'est non belle mafuta osenga mukusa na gorge nazo sûreté que ça vraiment good mafuta il fait ça la sema mafuta nanga ona mesa na sel mafuta o mettons na kalingeli yango matungulu senga mukusa na vraiment na gorge mais le quoi na lingi qui m'a dessiné ça vraiment na mafuta mbila vraiment que ekangama c'est ça qu'il a utilisé ça mais si nous te prenons utiliser sema mafuta nanga mbila parce que o mafuta mbila ozala vraiment le quoi moi huile mukie parce que mafuta mbila traité c'est ça qu'il a utilisé en côté. Bah anyway awa mamoni sko ke ba fulufulu nyonso parce que sili et no ke no sko na nzungu nanga donc comme dans le bic qui m'a dit sunanga et que ça vraiment simple mais la ligne on faut magnon ce genre en kati et kauka et na kocha aussi mbuma pilipili magnon ce genre nzungu nanga il faut et kita vraiment
et nakobakisa oyo eza mwa ai natie mwa ai moke e nakotia pe oyo eza mbuma na ngai ekipe manji moko et natie mbuma na ngai ekipe manji. C'est tout. Je vais vous si mai ou ezana kati nzungu il faut vraiment équita pour non lire on a l'osso. Ma belle, on a kokota suko na ko repasser, voilà. Ah, on a vite. Bloc ça qui n'ont belé mais tellement que déjà fatigué. Na qui na blamba on a sokola qui maman comme qui na que on a armoire comme boye bien nga toujours repasser. Tout eza blamba qui lisiette, eza blamba qui a wana Kilian qui na sokolé la ki bango et là na bisko qui na repassango avant que ekota na armoire pour bébé qui passe en vacances bana ba changer blamba ta deux fois ça dépend seulement mon surtout qui a quand on pesa nga kanda donc il y a que les libanda tant ko zonga bo ma belle et la mbochi na machine bozo ni kate zo telate de faux sokola on faut tcha ba ki se belé pour et lamba ezonga vraiment ya sika on a qui a ko ya bo et lamba déjà bébé changer couleur au tourner yango au sakana kana poto na ba couleur ou bien chroma donc ça vraiment matata ba anyway on a bikina repasser blamba na bango na tiko sokola blamba na bikina repasser blamba bon pona chango na armoire. Si sikoyo ko repasser na ko la sabino ma desu na nga mbwengi na nga ndenge bimaki ma belle comme nambiki za mbwengi eza na maite to bingo lokwa mbwengi ya ko kalinga donc parce que mai nyoso ekiti mafuta emati donc comme vous mona mbwengi oyo eza na goût moko ma belle meka otika commentaire na si ezaka vraiment kitoko mbwengi oyo donc voilà on a sali mbwengi na nga comme bomoni ki bela ki déjà et na tie déjà kutuma ya semoule pour na kilisia na kia revolia semoule et na la sabino pour aussi mikila na nga bimaki vraiment kitoko mikila moko vraiment simple mais ma belle goût ozaki na mikila o modèle nga mona leki ta 4 mikila 4 et demi si je me trompe pas lol. To leki mikila vraiment to enjoy ki ango donc voilà on a mikila na biso pe ebeli après wana na ko sala simu pona bana balie après nga pe na ko lia loso na nga comme na linga kina mikila na mbwengi ma belle ce que na nomeka mbwengi oyo te ya kolamba na la mafuta mbila na koloba ke meka ko tia ngo musoni te ko chelo ko te meka kaka mbwengi na sala yango comme ça oko kangama eza vraiment nice donc non ça nango sous lobby pardon ok ma belle wana to komisko lobby nango donc wana nazo bongisa suki ona osale la kiawa déjà na sokola ki mutu na fongola ki suki na sokole mutu et là nazo bongisa suki ona kosale la ye parce que linga ki suki na ye ezala milai donc wana linga kosala mingi expression so suka senga suki milai na linga mingi kosala expression parce que na kata ngo 5 fois ou 6 fois comme ça après na kobenda na linga vraiment kosumba oya kobenda
te parce que ya kobenda ezalaka trop milai yango na préféraka nga moko na kati et na mesure na lingi pe na bendi donc pour bika na mwana donc na vraiment te ke suki ezali trop ebele na mutu donc voilà wana nazobongisa suki kuna kosalela ye pour ke na benga aza libanda po tokobenge po tokanga suki. Ma belle, voilà comme pour monique suki nanga comme vraiment lisse donc bon attention comment kanga on a problème te ya mazita boy mutu paste parce que j'en a bongisi yango comme déjà lisse comme bozo mona donc pakinyo so yango wana si je me non yango wana te monsieur na pembeni de bimbiso comme ça senga ki bali ya galette pour na lunch ba senga ki mama to lia galette kala sala biso galette donc voilà on a silisi na temisi d'abord suki le quoi j'en a bongisi yango et na koti na cuisine non ça la galette nanga donc vraiment simple bloc on sait la galette au besoin mon pembeni wana on sait la galette donc on a sucre et on a tia farine nanga déjà na tia sucre tia la mesure à farine na yo après on mélanger très bien après on tia mungwa o chepe mungwa parce que mungwa ça là vraiment kitoko na galette donc après on mélanger aussi très bien et naza po aussi na o ezali maki na o eza beurre naza pe na o ezali nido donc bloc on a tia ngwana et eloko suka naza nango pe ezali vanilla donc ko tia maki moko soko lingi ou ko tia pe deux maki ça na problème te donc voilà pour ko tia maki nanga na ko mélanger yango très bien na farine nanga et donc voilà comme biso comme ça comme bozo mona et nazaki na vanilla nanga etikala ki seulement mokie yango nde na ko tia o etikala ki wana na tia vanilla ndambo mozo na biso tia vanilla te hein donc voilà nga na tia parce que etikala seulement mokie na biki na la vanilla après wana na koya ko tia o ezali beurre comme bozo mona beurre yango nde ko sala ki farine na biso ebeta bato na posa maïté parce que galette batiaka maïté miliki to ko utiliser miliki ya poussière to ko salela o ezali nido po aider biso ke zana goût ya miliki na galette na biso donc voilà après wana na ko mélanger bloco na nganya so maboko zala cirque maboko no ezali bien nettoyé après mélanger tout et sanga na kitoko mona makambo Yesu asalelanga ai moko na yebi ai moko na yebi ai moko na yebi makambo Yesu asalelanga. Ma belle, voilà comme bozo mona ki pâte nanga et c'est mélangé très bien bozo mona ki mbuma ezate farine nyonso et c'est mélangé vraiment très bien comme bozo mona après on a kozong sango na sani na ko finikango et na ko tikango pour na quelques minutes na kindaba ko sala biloko na ngi ko sala après na kozongela galette nanga donc voilà après on a quelques temps na kozongela galette ko pour na sala galette parce que il faut tikango pour sucre et sangana vraiment très bien ko tikango pour na 30 car 1 heure de dans la problème te donc après on a ko ça ba boule nanga ko bomoni wana et na tina machine nanga ya galette machine o ya galette na somba ngona lido na somba vraiment kala je pense que 5 ans passés na somba on a lido donc ils allaient vraiment bien à ces pela nango et ça la pinza galette kitoko na somba on peut ba 12 livres zaki nango cherté donc voilà wana galette na biso et salami vraiment kitoko ça là bana comme ça na miliki ils allaient vraiment bien après on a ko kota siko ko sala suki ya na bengi ya zongi lota na nde suki ya kiawe koli c'est vraiment suki bana nga bazaka na suki parce que nga muka na landela makasi kozana ba basi za kabia makasi ya bana basi za la kaka suki mutu na bango za salite omona ki bana bimaka bien de fois za vraiment so nzamba pesi bana basi il faut ko yokola ko sala suki parce que ozana choix te donc nga nazo yekola ka ko na mitu ya bana na choix te donc voilà on nazo sala suki même temps on sala suki abiloba lobo wapi ba question que yezongi tuti bordure que yezongi yo ko faut za la kano répondre attends amoni na chika
caméra et pas tala dans autres bon s'abonner na chaîne nanga Kiawa poisson d'avril. Donc voilà les belles on a les petits comme na miki na sala suki ya minene na sala suki ya mikiete wana to bandi ko kanga toujours na linga kana se parce que il faut na ye kola d'abord comment o basala ka ya kolinga na c'était parce que nous linga vraiment marque bo sala ki ya kolinga na c'était mais malheureusement nga na yebi yango te na yebi toujours kaka o ya système akala ya kolinga na se pour na kana professionnel à suki te mais na préfère toujours ko sala ba na suki pour you know na za safe so na sala ba na suki nga moko. Donc voilà to sala ki ya suki to mona ndenge ezokinde Ok ma belle, donc à la mesure à ceux qui n'ont sala, non salango comme ça, bah gros bébé et regardez-moi ça. Et c'est joli, non, nakangi bien, parce que là dans commentaire na si, nakangi bien, non, ça va. Donc on a ce que qui a comment changer l'ongiki non, alinga télé manenge mama ou télé makosa nini. Donc on a notre cheli bosso no benda on a wax et gel pour que ba bébé on a vraiment et benda na bien et bi masuka sika. Donc on a été ce qu'alia qui nini. Alia qui nini au ice cream to binga on nini. Aliaki yogurt, donc c'est ça qui me connaît qui bon à parosité. Pardon, na kanga suki na esa nima kamba kiaranda baby sa bilamba so abimi libanda. Bote langi lamba o ya latie, bota na maboko na kotonda baby si an o tuna kiara e baby bona nini o ayebite. Do ya kaka na bilamba ko e baby, ya kaka na bilamba na batage comme ça ma belle, comme il faut retirer na mai, il faut ça la rabo donc il razo pesa nga msa na bilamba so ya pembe. Nezo pesa nga kanda ba anyway, on to kanga suki comme mon suki na soso kende vraiment kitoko. Regardez-moi ça, na moi teinture na moi tenaye et ça les vraiment kitoko na tenaye wana to komi na suka zo nga presque 2 heures pour na kangango. Donc voilà wana na ko chance ko na maya moto na china maya moto bobika keza suka expression il faut toujours na maya moto pour efungwa mate wana pe kiara déjà lembi nga pe na lembi mama nga pe na lembi pardon kitoko za passer. Et peut-être que kitoko za la ka eza facilité et tout na ngam na tirkina e biso kitoko ne ça la passe lol. Donc voilà on a pas aussi mai donc voilà on a tout comme vraiment na suka suki na biso bimi comme ça vraiment joli na silisi suki au bopo na 2 semaines et que c'est bon attention to ke ba activité nem que suki na ina bo solika ba baby hair mais celui suki na qui vraiment kitoko vidéo auto c'est ça qui ngo wana bino tikela sur na commentaire au moni suki qui ava koma milai na ngo ça va non milai na ngo ça va parce que non moi na ngate que suki za la trop milai mais pour ne bozo mona mama na milai lol. Vous allez bien, nous sommes dans la biso, nous sommes dans la biso, nous sommes dans la biso, tina te, et kominatina, bye.